Kechi, balinga limono, balinga soda na bango yo. Eloko ngo yeye, to apena swat ba fane na ngayo, biso nyonso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV, na beni ba fane tout, avec les filles là, nous sommes ba balinganga. Baetu balinga musala nga baetu bosepelaka na musala nga baetu na sepelisaka na banda donc on molanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana siso bato nyonso balingaka ya nza kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est déjà kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyo surtout s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi babi moso aleki ngolo na moi news la kati na mo peut-être la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déci talara yemoko. Bonjour, bonsoir. Selon l'heure, vous allez recevoir mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berikia Kalonga, autrement dit Mercure, la bebe de sa patronne. Aïe, je dis déjà merci à ma patronne Sarah Kabundi. Moi, si oya le kingolo na mwindu, babenga kaeli susu la Cléopâtre. Merci maman. Parce que au baptisé nga susu na kombo asika kombo eluka makambabi la reine de Bibelou babi la reine de Bibelou so oza mulu ba pena ya solo au comprendre elingi kolobani na tiki nora na qu'est-ce que c'est donc voilà la réalité de l'artiste lelo memeli bino analyse donc aujourd'hui je vais faire l'analyse avec mon invité vous allez voir mon invité natanga nanga kombote bo comprendre l'invité en soki azanani l'analyse d'aujourd'hui on parle que de la fille de Marie Misamo. Affaire il y a Ruth et troublé vraiment internet pour un problème il y a tout na internet va kanisa ya des solutions et pourtant c'est pas ça ebele baloba ki mabe ebele ba finga ki misusu pe ba ke kosenga ba pardon yango na toujours le pardon ngo lelo Karine Mokonza ke asengi pardon asenga pardon dit à quoi parce que tant on fingi déjà mutu olobi déjà mabe a poko senga pardon c'est impardonnable. C'est pourquoi on vous dit que non, avant de parler, il faut tourner vos langues 7 fois. Je demande déjà à mon coordonnateur Babi derrière le caméra l'image comme ça, l'image à boyer, zoom à tout maman, toujours papa na Moïse pour balobi bitumba yango eboluka ki na Congo Winner yango ebandi bozalande makasi balobi ke to ibma mto sala. Yemo asimba makambo so makambo yindi. Je dis déjà encore un grand merci à notre manager privé, René Makondele, l'honorable de tous les Djogo. Dis merci Maléla, je demande à mon coordonnateur et puis à notre caméraman, à déjà image. Bon, on a invité Nabi sur le auto débattre et une analyse il y a la réalité de l'artiste. S'il peut nous offrir déjà, à déjà image on est Zalaka, on a déjà invité Nanga à ça déjà sur mon plateau. Bonjour madame, madame, mademoiselle, quand on va comprendre mon bonjour déjà. Bonjour Berikia. Ah, le bio s'est présenté quand on est Zalaka, mais malgré que mouton mais c'est présenté quand rapport à monsieur super baye si vous au l'émission et ça là moi bien. Miami Abelabi, journaliste Nabino au Bolingaka.
bonjour dana bafani nanga nyonso bolingaka nga atwana Congo Winner babi Congo Winner nde makambo Congo Winner nde musala toujours na sima caméra na mona yemo les cordons cordon na biso cordon ya pembe ya boye bazui wapi merci à toi les cordons Zuma Tumba papa na Moïse babota mais ya boye jamais donc voilà vous avez compris que non invité na biso ya lelo ezali Miami balbi mwasi ya Moulayi pe ezali susu na nzela mini Congo Winner mambo luka bitumbango kaka nde cordon ba bitumbango boluka ki yango yo ebandi Miami balobi analyse lelo ezaka rassure tozongeli ka rassure maramu ya Ruth oyo mamani asali Marie Misamwa atika biso mwa kala pe ya sonam boyebi ba faire ngo ndenge makambo ngo ndenge ezali Ruth abali mais c'est pas mal eza chance na ye eza makambo na ye to trouver ngo normal mais il y a des autres gens ba trouver kango anormal balobaki biloba ba fingi donc balobi ba fingi tina mowe mais to yo ka susu makambo ke kaka muto afingaki ye personne sous pardon yo pona yo na pardon ko lobani de moi nazonga non e bandeli mama onyo stunde bandelaki muninga soki azui chance la msusu ya kokuta na mutu mombe o abala to déjà bota elobite ke yepe mutu wana robotisa eto arobala ena sima sundola e non mutu mtazana na destiné ne peut-être kuna esimba kite elobite ke pas rythme pe esimba te c'est ça la msu moi sa vie na ye ezande rythme moi si ya vie na ye ezande rythme kuna sambrouya kika mais pas ya rythme azongi sikoyo mutu ke non o nazo sala conscience nanga eyebi yango et puis tant ba comité na niveau ya famille c'est que azaki conscient et puis j'ai été déçu au lieu de la bonne mninga maboko non félicitations ya loko kutena muto ya boye malgré cela qui berra mais kolinga ta sala sera wana bon conseiller attaque moi si à sala la muto berra ko baninga ne basali te mais bino boye directement bo bandi ko finga mwana bato et puis moi no bozo finga à cause de la mwana na yo malgré yo botité mais ce que bota ki ngaza mwana Karine on compte pas botité pour ça bota ki rite ngaza mwana ngapi ni naza na cause mwana Karine biso nyonso toza bana Karine compte et c'était ça fait mal tant mona maman mo a telemi abanda finga mwana moya muki o a cause mwana na ye Karine mo compte na Chantal Bola ndeti mama Chantal Bola mama Chantal Bola te maman te tobi Chantal Bola comme il y a la génération na biso quand on do finga déjà bato génération na biso qui ba qui touché déjà génération na biso génération na biso et puis il y a pas de sens mwana oyo aza lokola mwana na yo Chantal Bola mwana aza lokola mwana na yo et puis obimisa ba teni mo ya mabe sérieux est-ce que ça a sens Rita za mwana mukete tanga soko bali to faut to landela soki bali sa ndenge ni po ye abimisa mbongo mobali ya bala ye c'est que mwana na pas obimisa mbongo mobali pe abala ye donc yenda ko bali akomi balisa donc on sent que non jalousie c'est que de eza vraiment bien c'est que mobile a rythme balalela e pena pousser pena azaki cible oyo mutu nyonso bane ko luka azaki cible ya mutu nyonso parce que to abamoni que non na bango nyonso bane ko cible wana a calculer mutu te ya mona mutu génération na biso comme aloba oh nyonso bakamoni nyonso bazaki na wana motema babimisi yango sur moi na batu ya muke et puis batiki ka mona to bakoti na kati de est-ce que ebi to ba ujana oui tout ça ujana makasi kola na muneno to ujana yoso nzela na biso okufi mbamoko okufi okutela kwa mutu loka Amerika okoka okutela mutu loka ngana limbisaka kutu te na ndako mona libanda ngape na mama yango na ndeko to défendre o nyoso okuta na nzela biso to défendre ngo Ruth to défendre ye étant que fille ya génération na biso to pona ko défendre Ruth to pesa chance Ruth a bali c'est ça donc biso na parcours ba mutu na mutu ezala que non mutu c'était que non Karine Mokonzi bazong sila ka passé ya mobali na ye Karine Mokonzi bazong sila ka passé ya mobali na ye na ba photo aloba ni c'était les on est mameleka mon balingi bazong sila Manix Tchibouc les passé na ye les passé na ye donc on a bango oh ya sala non arrête moi je vous assure toi assurer bino que ça les maté et ça ba moto na ye film ba utiliser mingi te azan différent na ba wana azan différent na ba wana asape différent na bino pe na bana na bino de temps on ko tsa musapi na lisa mona muninga tala pena yo mo lo yo bana bino ba otula
bana mino ba tous les puis Karine Mokonzo zo bota tie o bota ndeni o bota ndeni ata proposant na yo ya zawana azaka ba video azaka kawana ko fane filmer tout ba yeka donc vie na onyo sur ngona ko la la vie privée ya ba bazala kinini ya bala ki maman féliciter pe ba nyenga to beta ka boko maman batude mtakufane déjà kala yo kasi ce qui Marie Misamba bazala ki en vie Karine Mokonzi ongokoka yo zaka la première personne oyo koluka ko filmer Karine Mokonzi ko filmer Marie Misamba na nini ezaka yote ta oluka ba beze o ma ba beze si on so ba beze oluka yango na ebe beze no so yango moni beze na yo beze na yo eloko luka beze no so yango mais conseil na opesa yo ezalaka te tika biwana ya kolandela ba vie privée ya batu muto sala ki boya ngo moni que non chez toi il y a rien qui ne marche et puis ezangi la kaye tango ye aota boye o ezangi le boye o comprendre ngo te tango tira batu boye o ezangi la pour directement tango yo sala ngo et puis ya yo pe bazangi sela yo parce que tango bazangi sela yo bimisi ba mbwana yo Chantal Bola, respecte-toi. Tu es une maman, respecte-toi. Tu as assez grande, mou, colon, nga, na obengo mémé. Mémé quoi? Tu es notre mémé. 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 Il y a solo pénon, mémé. Mais c'est pas normal. Comment vous pouvez insulter que non, on insulter moi c'est pas normal parce que il faut faire ça toujours chance na bana baninga pour yo poser na ba bibole na yo. Et puis na lundi ba compte ba propos tenir na ye o Manik Tibouk qui a sa aventurier. Ce qui kaka s'intérite. Pe a mukolo. Mukolo côté c'est là que le côté de molingo c'est bien maman il faut zaka mukolo ya moi gérer moi aussi. Bon zaka bien na bolingo. Ako supporter ba caprice moi c'est puis moi ça ozala balbani oza gâté. Oza gâté makasi. Te tozongela na point wana ngolo ba na ke ya zemi ari. Ce qui riti akoma na zemi ya Manik Tibouk tepo. Ce qui a commis na zemi na ye akolinga babota. Ce que to akolinga babota akoma na ko lizier rite. D'abord ma camouflage. Il y a pas de sens. Il y a pas de sens. Et ça non kaka pour d'autres. Bazan na batmo auto féliciter ba on rite félicitations moi na biso et si kango yeza kabo za la mutema na chiko na so bia bale pe na mérite mais na pe ala épée moi tu n'aura la c'est nonenga za boya ça qui déjà même si vous faites comment tabo matini kolo mi bambi na c'est tiko linga bino lisusu te parce qu'elle est déjà occupé pe na moi moko dans fresh basa il est si le niveau dega basale la yo non c'est pas possible papa maman boni bo quand tu comme on mninga sepelati si comme on mninga sepelati ba félicitations vraiment ba félicitations de libala malamu yaya libala ezaka na ko sengone sengote il y a des malheurs il y a des bonheurs de mutema no ka kanga na okaka yo za no feeling de mère okoyoka no te maman musuza ya se mona moni basaka te ya yeba na babala avant lo bono tano so ya yeba na babala so babali te ko ka conseil te landa plus oyo motema no lingi sala oyo yo lingi donc ba félicitations kaka ya libala ao abota ki o abala ki c'est pas ton problème yo to beaucoup tana ki na yebisa ko te ka bota so yebisa ko c'est bon ayebisa ko te ka bala ka liboso so yebisa ko c'est bon c'est exemple ta vérité liboso simba kite yango ayepa na yo luka o te lycée banzela peut-être kuna zaki muto mabunga mais yo te lycée banzela akena ba ordre na ye tsape balbani yo pe na ndenge na ope au tracé pe chemin na yo pe yo lingi boye po lingi boye tambola mi ata ko to demonga bimiko na sama bele et si mate bo bala na tina suka bo bota bo bana na bino ba pesa bino ba koko ngana bo kaka ba fleur de ba félicitations. Voilà, pour comprendre que non, maman, on est qui aidé, c'est pas vraiment gentil. Et ça, gentil, t'es vraiment, toi, on a canapé, ma casse, Chantal Bola, Karine Mokonzi, toi, c'est la nabi, maman, Mikolo, il faut se respecter. Les respects est réciproque. Toi, tu dois respecter, donc, ton on doit des réponses parce que c'est pas normal. Donc, voilà. Miami, mais toi, qui ne scope, moi, musique, à l'issoussou, n'est pas bateau, on est, no quoi, rita, balisi, sur Ruth sans papa et Ruth, est-ce que ça se passe comme ça que non nous aller à Mongo sans papa et moi? Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. N'habite peut-être nena yoke là. C'est un mari mais sommes temps à la vie.
anda kolela please papa ya Rit pona mwana anda sengela mso bazonga ne puis amona na pona netinga na yebi na papa Rit te to tikala pe komo ate ko na batanga mangimisa to RC mangimisa makufi to kateke oh papa Rit yeyo to mona te sikona anga libaya ne to mona mutu azwi charge na ye mutu mususu ale yo ya ka lokapo yo za papa no bimi non botika ba oncle balia bambongo na bango soki sengi balia bon une question ils ont la peine en union les loscope n'était comme Elio que papa Zate au préféré que non papa ah oui non nga oliambongo ba noko nanga ba oliambongo ba mama leki nanga ba oliambongo so papa monanité tata moi ça monana mais c'est bon monanité ba olia le problème les années l'auto bossa nanga ko supporter moi na to ko zo charge ya moi na depuis elle kana mutu aboti toujours ka parcours ya sœur Marie Musamda na tirita koma bongo afinga makomela msupo na mwana pourquoi kutana mwana bala msusa oyebisi wana mwana baye amoni lokade to charge ya mwana opesi ça se fait ce qu'on avait bloqué bongo ba famille ba zu charge le msumo noka mama le kapesaka koko na ya pesaka le lorita comme jeune fille bongo pe mo bala bima bala après yo papa bima toza ba tout raisonner tout ça ba tout nanga mo so na papa na okaso na bima na bima te poko boko la mona le kinyonso li babi lia eloko ozo ka gunango et puis oza na petit nango ko lia ka te pona lia ka pona sentiment non banoko bana droit lia mbongo na papa noko azali na droit ya lia mbongo c'est comme ça parce que noko déjà dans la famille a représenté déjà partie belé il est comme père aza noko a jouer ba rôle belé na kati ya famille donc boka mongo te que non le so bomoni noko ya Ruth a jumbongo ya Ruth c'est tout à fait normal parce que papa Ruth a tirali komona na te donc ce qui noko ali mbongo c'est tout à fait normal yenda doit représenter papa yenda doit représenter maman yenda doit représenter nyonso donc bo trouver ngo normal et que non le roi boyaka contre Ruth c'est normal voilà donc ata bokoti bobimi donc boyeba ke no rite asa bali donc ezala ke no kwa lié ezala nani bango de organisation selon famille na bango baferaki bongo donc boke na bino sumusika te eza bongo bino ka bato songi lo bato telemeli bino je vous assure que non et simbati en tout cas et simbati no bolingi ko sala ba age na bino te et simbati biso pe to telemeli ngo continue la génération na biso to promiso pe na biso ko to continue ah oui donc voilà ko mi conseil na opena opesa na bae oyo balinga ko badalaka contre cœur na likama muninga to na chance ya muninga conseil na opesa pe na bandeko na biso nyonso o baza wana ka pona kotala ba vie privée ya batu comme bango na internet muta neti Ruth mona star donc ma nyonso elekana c'est tout à fait normal mais ko finga neti o finga moyo do finga Ruth o sana o meme na internet bokansa ngo ya solution te tango so fingi to ka ezara wana tango singi pardon etikali pe ka wana que non, à la place au finger, il y a des choses dans mon niveau, c'est ça. Le silence, on doit réfléchir sur le silence, on doit répondre à le silence, à mouto, à mettre ma bakouté. C'est ça. Et il y a un silence, on a l'obani. Mais qu'est-ce que c'est la nini? Mais à tika na silence bon. Non, bah toi bon, est-ce qu'il faut comprendre? Bah toi bon, il y a un nini, à silence na ye. Soit avant na kana Paul ouara, soit mon cas dit comme pour y a bimia le belango, aluka bes, bah il que non, à Karine, à Chantal. Ya ba bimelango, abimisi bamboa. Arita na bamboa te mais azande na bandeko ebele. Et puis ngana kamo, est-ce internet c'est un tribunal? Internet c'est un tribunal. Il y a des choses de quoi on internet c'est ayaki nango pas mon star yemo pas star ezaki lo moto ki bondo c'est lango be misi bondo lobelo ko maman lo kan ba polémique non au monde ce qu'on fingami mie ngama na sepende ba fingio pour omiteki na place note eza tribunal te oh c'est mutu mo abota yo ba bibisi le ka mobala abota ba bibisi na ba photo obi ndo komaki ako lo wa soso sopeli mai. Vraiment, une question, ça me revient en tête, Miami, avant ton chité. Balobi que non, Ruth, tant baki ko sala est près d'autres wana asa déjà na zemi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pour tara elo zo linga ngote ba okino ko taka ba fouiller siko yo miemi ko non un peu ko le biso na ndenge no ningo yo remarquer est-ce que pena soupçon ngo isa solo que non Ruth ne ba ko bala ne ba ko sala ma mushosho po a déjà d'abord.
zemekenda na nsima te zemeyaka liboso ato omoni zema te obombi yango lati bagene suka ebimaka kaka so aza na zemi c'est bien tozelaka bébé peut-être petit bébé ya mamu su da esala mesilama babo ya mona te mona aza bénédiction. Les enfants sont des bénédictions, des sont aux grâce. Au beau temps, les grâce. Na linga la ngolu, so ngolu o memi zemi, au boti. 50 ans merci. Pour belé bazora grâce wanati. Donc voilà, qui répond il y a Miami. Donc je salue la présence de Maman Chouchou Lombi Babi, autrement dit Maman sociale. Donc Maman O Bena Pesaraba a eu la chance. Donc Maman Oyo Alera Osang, c'est vraiment bana. Maman Oyo Yamote Maman Chouchou Lombi. Donc ce qui est mon espace à boyer, c'est pour notre maman Chouchou Lombi. Ma maman, je t'aime bien. Na lingaro ma casse dans la lela au fort. Donc yo pena vana na ngwende na yo. Donc voilà. Comme vraiment la souka émission nabiso la qualité de l'artiste malgré tout ça les analyse. Mais avant tout kabonana Miami, une question encore, moi question sur vraiment ya souka conseil ni vraiment oyo kukupe sana bande kona biso bazo mais mama kamunyo so na internet, croyant que non internet est la solution, ba on monango le la tribunal et ils peuvent pas arranger leur situation entre eux mais bazo mimango toujours na tuma conseil no ko pesa pe na ba mama o bazo landela ka ba vie privée ya bana mike ko memara on na ba internet ko finga bana conseil no pe no ko pesa na ba mama jaro. Merci Berekia, bon moi ba le ba internet les églises mais bateau bazin internet ba ebinzambi malgré que les églises mais biso on a quatre internet aussi l'internet en début le banzambi. Donc c'est pas bien que lukaka mingi ozile likamoka comme la mona muninga poyo lo bela siriango et tout ça ya mabe c'est pas bien. Souvent penser comme ça ya mabe moye obime le non malgré mabe ya likambuana to pesa yango chance l'aime tous mabe on est ko ajouter ko comme malam et ça la bien. Et c'est la carte to zela likamo ya mabe ma poto ya na internet no ya malam pesa que bimito ya na internet. De tous za wana kapona ko lo ba mabe ba dinga te me ya ko féliciter ka pe baninga. Au monde pe likambo obeti mabuko c'est bien kuna célébrer anaye kene mo passer beret. Internet ngo eza nakolo bandeni avant le balika mamuto bokota na ba profondeur de bozaka na mutu mo alandele lo source de temps bozaka terre ko eba ba source wana e bimaka ya mabete malamu pe bimaka na source wana mais ba fina de tous à la carte pour na mabe. Vraiment mot de la fin Miami parce que comme il faut la souka ya analyse na biso ya mukolo lelo mot de la fin na yo et puis ba dédicace na yo rapidement. Merci beaucoup Berekia, merci beaucoup Nayo. Mbote mingi na papa Chico en Allemagne, fondation papa Chico en Allemagne. Merci aussi na ma grande sœur privée propre Nadine Fouaka ma maman na Daniel et pourquoi pas na saluer la patronne la Cléopâtre Sarah Kabunji ya basara mbote na yo mami merci aussi na cordon na bisoir bali ya pembe papa na Moïse ya boye baziwa Congo winner nde makambu awa nde makambu. Merci vraiment bo s'abonner massivement na Congo winner toza pona bino musala kaka toujours toza. Vraiment, merci beaucoup Miami, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la réalité de l'artiste. On a fait l'analyse avec ma consoeur Miami. Donc voilà, vous avez compris, analyse autosali. Vraiment, ce qui vraiment tolobi m'a tombé c'est ma baku vraiment bolimbi sabiso mais ça li bakute vraiment to ende ko bongisa, to ende ko arranger parce que et le moment où bébé bakinde to ko bongisa. Nous sommes là pour arranger. Tous on là pour na bébé ça toi ba journaliste au to bongisa. Toi ba journaliste au to bébé ça donc voilà. Je vous dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Voilà, des émissions comme ça, des analyses comme ça se passe ici, des gags, des théâtres. Sur ce que vous avez posé, tout ça là, publicité, tout ça posé, tout ça là, spot publicitaire na Congo Winner Télévision. Vraiment, n'hésite pas, appelle-nous et puis voilà, tout solo là. Et puis derrière les caméras, je vois déjà notre cordon Zoom à Tumba Mwamba Mobali Amdinga Oazanga Manda ou Baxela Kenasuka Papa na Moïse Balobi, Bitumba Yangot, Mouka na Congo Winner. Si bani donc vous à la peine ma casse pour beaucoup de mais biso babi que babenga biso force tranquille donc tout travailler tranquille même et au pesa bino makambu. Donc nous sommes là pour donner les news, nous sommes là pour travailler. Donc voilà, je dis un grand merci à notre ma patronne babi ma patronne Sarah Kabunji. La Cléopâtre. Balobi moi si ya muindo aleki ngolo moi si muindo aleki ngolo na muindo lisusu. Vraiment oya boye ba ozwango wapi.
c'est toujours sur Congo Winner Télévision. Restez toujours branchés. Je salue Dani Kalunga, famille Mwamba, famille Kalunga, et puis Trésor Tiba à Brazzaville. Moi et vous, on se sépare aujourd'hui. Je vous dis déjà au revoir.